kola makamata ba no benga cher hôtel. Hôtel. Hein, ils ont été papa. C'est ça. Ba no benga hôtel. Donc et tumbelo. Léonie en français comme cher. Ils ont hôtel. Tous ils seront des tumbelo. Tous ils seront des tumbelo. Pourquoi benga hôtel? Tant aux hôtels à Jésus. Qui est Jésus? C'est l'agneau de Dieu. Et nous mangeons l'agneau avec toute son entièreté. Il faut mater l'hôtel monte kita pour assis comme bilingue salim et mata. Et l'hôtel n'a pas droit de réponse. N'a pas compte à rendre. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba ko na biso Mexico. S'abonnez alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. C'est un sacrifice vivant. Tous en attend pour biso tozo le lamowe na biso. Tu as besoin de polémique wana te. So muta luka luka ba vie na yo eza ko luka ba vie. Biso to luka ba vie te na ba TikTok. Biso to ko lela, to ko lobela biso au kala etando ki ezalaka boete. Tu as na chaîne mon na Kinshasa. Vous avez exécuté après antenne aéroyale la chaîne sous. Mais le quoi la TikTok et na ba YouTube ne sengeli biso koloba. Ba blog wana me papa me blog ba ki biso do ba aigle. On peut pas tout tika la gane logo moko boye ko tshaba lo la te et on gaba do pengwa donc ne sont pas là. Merci beaucoup mon tour sur parce que je suis belé. Est-ce que ça est important d'intervenir peut-être na ko ba la chair ya koloba maloba peut-être ko répondre à bateau. La chair pe na se akanda. Est-ce que peut être important na se akanda pour parler la langue ya ka motuna? Bon, autour de nous, on a Nzambe, basa Nzambe bazali awa. Cher, tant biso tozo kola, biso doit pas l'église hein. Mandefo biminga biminga nomsala Nzambe. Toujours penata ya ko passer ma kolanza mais longa na bika ne ba beta kabale na ne basala full contact. Na ba mettre c'est na beta ba gedan. Donc élève ekofo wala ya kufa. Élève ekofo donc na ozobena na beti gedan pena nzete katani. Et là on a dit qu'il y a des maintenant, tant que nous avons un chaîne hôtel. Hôtel. Hein? Ils ont été papa. C'est ça. Nous avons un hôtel. Donc, et tout mélo. Léonie en français, comme cher. Ils ont hôtel. Tous ils seront des tumbelo. Tous seront des tumbelo. Pourquoi un hôtel? Tant que nous avons à Jésus. Qui est Jésus? C'est l'agneau de Dieu. Et nous mangeons l'agneau avec toute son entièreté. Il faut mater l'hôtel monte kita pour assis comme bilingue salim et mata. Et l'école tel n'a pas droit de réponse, n'a pas compte à rendre, n'a pas place au comme ça Jésus. Et ce monde nous a sali nengo na netinga, ce monde église langa, au monde aussi le calcula cher, n'a pasteur Anzo. Ah pasteur Anzo doit appeler Anzo tout l'Anzo. Cela veut dire papa, cause la pasteur. Quand c'est la chair, Aza n'a pas œuvre de la chair. Ah bon on te malamte. Pour place à chair, ils sont mon sango, et ce mon sango place à deux personnes à communion, à côté, maman on aussi le nicolo il y a petit pipi dans la maman la terre, parce que nous sommes ici ça et sang. Mais parce que hier moi dans Bible tu regarderas sacrificateur comme un saint. Bon si on a dans la misala nous autres longuement on était, il y a mon nicolo chair na ko lo ba bêtise, na ko côté ya nous autres basi, so mon ne wana mutu ana pena azana en Égypte. Mais papa si on fait la bâtiment on va monter on devrait avoir ça tout cas. Alors voilà, déjà là ça n'entend. La vitesse c'est dans le mot avec pour parler la langue pour toi pour dans les trucs va bien, ça rappelle moins interprétation. La vitesse papa, est-ce que ça rappelle? De nous parler la langue, ça te parler la langue. Interprétation la moi est-ce que vous avez? Interprétation, il y a des choses. Il y a les dons de parler à langue. OK? Et quelqu'un qui prophétise à langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Ngata on a zalaka na permanence c'est pas la vision. Na bana ko interpréter là on a peut-être comment ce qu'il a. Donc oyo kabela pour prophétiser à langue, ils ont interprété. C'est comme ça, il y a parlé la langue et les dons d'interpréter des langues. Parce que la question se pose au moment où on Kalamba il y a. Ah bon, voilà, voilà, tu as évité, voilà, tu as évité. Donc, bah, interpréter la langue, bah, parler la langue, c'est à candidater. Donc, voilà, il faut demander à la personne où elle est. Merci beaucoup, merci. Bonjour.
Parce que la ligne qui n'arrive à quel moment vous êtes lésé. Na pas beaucoup ya Mike, il y a le pasteur Mike, et puis au-delà du niveau, il y a pasteur ici, oui ou non. Pour finir, dernière question, je vais répondre selon témoignage, il y a pasteur Christian. Pourquoi tous hommes on a médiaté? Ils ont la raté, est-ce que vous avez qui témoignage fabriqué par vous-même? Oh, les lots, ça l'a maquillé, les lions, c'est ça là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas son témoignage? Parce qu'ils ont l'édification, il y a plein de choses. Mais pourquoi on n'a pas ce témoignage? Ils ont les réseaux sociaux. Parce que ils sont sur les lots, donc combien de mois qu'on se retrouve? Pour vous donner le programme, comment nous nous réunissons. Donc, nous avons commencé la réunion depuis l'homme de Dieu était mort, depuis Mokolo Yakoufaki, Tosanganaki, lokola basali ya nzambe basali ya nzambe ozomona toza na bango awa mpe misusu baza na nsima nde tozozalaka na bango. On vrai dire pasteur d'enfant Christian Kimbukusu d'Akumuda akufi pasteur parce que Dieu a fait grâce que tozala quand même parmi batoyo ba impacta qui foi na ye foi chrétienne, j'allais dire na boye atei asali apostolat na ye mingi bazali a oloka basala nzambe a travailler na ba église ya moko na moko a travailler le lenge mosala nzambe asalaka na apostolat na ye okolo atindaki to saki ou toza na kati ya organisation elongo na famille o babengi famille Kimbukusu. Je pense que dans quelques heures ou dans quelques jours, toujours un programme il y a sorti, il y a Ebembe. Dans 2 à 3 semaines, donc juste la fin du mois, awa, toujours les landes de Kolabiso, Ebembe Kobima. Avant toutefois, Nangaki n'a présenté quand même Bassa Nzambe, Toza Nabango Awa. Toza Ebele, Toza plus de 70. Kasi ils agissent à une ébauche, poignée de main aujourd'hui représenté collectif et organisation, il y a Ebembe, il y a pasteur Christian Kimbukusu d'Akumuda, nous avons la prophète Élisée Kisaka, nous avons la prophète Doris Mukulu, nous avons la maréchal apôtre Boto Bumba Wasso, nous avons la prophète Jérémie Mbala, nous avons la pasteur Dieudonné, apôtre Philippe, et Fader. Nous avons Ebele et pasteur Mouchoukaza Sibakuna, la caméra, pasteur Tony. Nous sangani le lopo na koye bisabato boy. Nous le pastoral, la famille Kimbukusu, na famille corps de Christ à Congo pe à Kinshasa, na ba mi connaissance bandeko ba musicien, et ça sont ba musiciens populaires, on a la benga kabango, na ba musiciens chrétiens, tous ali même accord. Tous ali en même accord, tous ali na likanisi moko pour na kokuna ndeko na biso na lolenge elongo bali. Pour la commande la moi mukie na bandeko batuna ki ba question ebele koloba boye. Soki Christian Kimbukusu azalaki mosali ya Nzambe te. Azalaki pasteur te. Bokoka komona biso boye te. Tosangani. Tosangani po moko na biso akufi. Esengo na biso nazobeta ndanga na ngonga nyonso. Esengo na biso ezali pasteur Christian Kimbukusu a se trouvé dans le lieu du repos. Parce que la manière dont il a travaillé pour le Seigneur, la manière dont il a travaillé pour l'intérêt du royaume, jusqu'à la fin, avant Akoufa, à Bande côté à Sangomalam. Et à ça, le rôle de Komususu Otoye Bakaka. Azalaki mi abane kosa la musique populaire nenga la bengaka. Azalaki magicien to azalaki muto asoloka.
après quelque temps azongeli. Mais yé a koufi mosali anzam. Un chrétien digne de nom, converti, né de nouveau. Et c'est mon abisso, basali lanzam. Mais ça été. Oui. Et c'est mon abisso, et zali to kotisi motomoko na royaume yanzam. Amen. Pe moto yango lelo, il est dans la droite du Père, à un lieu de repos. Ne et c'est mon abisso, pour l'abisso, matanga ya pasteur Christian Kimbukusu Dakumuda. Oyemuka bane koloba Dakumudala, qui veut dire l'homme fort. Et kozala matanga ya louange, paix, adoration. Nous les hommes de Dieu, pendant la journée, nous allons louer le Seigneur, nous allons glorifier le Seigneur, parce que Bible dit, errez ceux qui meurent dans le Seigneur. Et c'est mon abako bakoufi katina nkolo. Pour misala na bango yosala nini et kolanda bango. Onyo sobozo mona c'est l'apostolat. Il y a pasteur Christian Kimbukusu Nezosala. Naboye. Nabiso nabandeko mususu. Tosola ki na téléphone, tozala bango à bon terme pour na makambo etali programme ya bobsek. Na famille makambo jo leka malamu. Ezala bandeko yo abiso musique populaire mwandambo bazali makambo jo leka normal, c'est-à-dire quoi? Bandeko yo batikalaka na Égypte la vignoble esthétique bakoya ko rendre dernier hommage na ex-patron na bango ya Égypte bako rendre ye dernier hommage lokola mutu nyonso azana makoki à rendre mutu dernier hommage bapekisaka mutu alele bembete biso toza ba bantu pe na moment ya bembe soki batu babane koyoka na tele moment bene basala nini bayoka yango Yesu alobaki bisika onzo to eza ba aigle brosani bakosangana engi kolobanda ba aigle ya mabena malamu basangani po balela nini nzoto ndeti na to sengi mbela na bato nyonso ezala bandeko baza na poto ezala bandeko baza na Kinshasa bozali na Brazzaville na Gabon o bozali wapi boyebaki Newman wazalaka Newman mais lelo azala kombo ya pasteur Christian Kimbukusu, un pasteur oyatiki biso abongolaki mutema na ye na kobongola mutema azwaka baptême azwaka baptême pe foi na ye ezalaka impacté na Jésus-Christ o abimelaka ye Yesu abimelaka ye yango soko otali na baémission nyonso pasteur Christian Kimbukusu parlait seulement de Jésus-Christ pe Yesu ayebisaki ye mission ya ko restaurer église pe ya ko zongisa adoration yango moko mususu ake ko tena église ndeko moko prophète Joël abane ko yoka makolo pasi atelemi a forcer bana ko bina prophète MC me fanda ka habiter tika ngana bina pona récupérer mabina nyoso la bina la ka mokili pe Yesu tanga bimela ka ebisaka ye ngana za nzambe na sala mokili nazalaka na ebandeli na kopeso bomo ya seko et depuis a bongola mutema biso tozalaki na ye abane ko ebisa biso kana la la kimia mettons nazalaka el wana na lola la kimia te pongi na buto bane ko zalate mais tout ebisa bato Yesu apesa kimia. Amen. Si tu veux avoir le repos, la paix, c'est Jésus-Christ qui donne la paix et le repos. Amen. La kanena kimia aliaka na kimia makamunyo so na kimia nde Yesu tanga bimela kiye ayebisi ye zongisa bokonzi na ngai ayebisi ye zongisa bokonzi na ngai. C'est par là que abane kolobela mingi sur Jésus-Christ, sur Jésus-Christ. Na boy biso basala nzambe to sangani mama pesa basala nzambe sika ya ofana biso basala nzambe to sangani pona kolela ndeko na biso oya zalaki moko na biso le pasteur Christian Kimbukusu kasi pona bandeko mususu polémique na matango ezate po biso to kolela mosantu oya kufi aza mosantu Bible lobi nzambe azali mosantu na ba o bazali basantu eza boite papa
nande omoni basali ya nzambe tozwaki aval ya famille toko kosala makambo te soki famille apesi biso autorisation te tozali na bandeko ya famille ezala bana na ye biologique ezala mwasi na ye ezala bandeko na ye ya basi to ya mibali bayebi ke basali ya nzambe nde bazalaki na pasteur Christian Kimbukusu kino na suka akufi na komi tungisama te akufi amisue minu te akufi amitie manzaka te akufi ya koganga te akufi pe ya komi tungisa te akufi na kimia yango ozomona makambo nyonso ezokende na kimia. Pasteur Christian nous a précédés dans la gloire et na bandeko batikali tozobisa bango ke topesa vie na biso epa Yesu po Yesu nde azali fin Yesu nde azali final na boye après avoir kobongola na ye motema alekaki na baétape ya vie chrétienne nyonso moto alekaka engi koloba soki moto abongola motema ifo atikala misala ya mabe apotre eza boye te atikaki misala na ye ya mabe engi koloba asalaki confession na confession asalaki atikaki misala ya mabe biso tozali témoin atikaki eloko moko te biloko kotumba totumbaki eza boye te papa alobaki oyo ezalaki na motema na ye na nsima na ye koloba oyo babengaka yango kirdam asalaki kirdam na nsima kosala kirdam alekaki na délivrance na ye mpona koshoke bandeko délivrance ya pasteur Christian Kimbukusu esalamaki na lemba na église moko songolo na kopesa kombo te na kotanga pe te ebanda de 10h à 19h ezalaki continuité botiki bokontinue botiki bokontinue aye kolamuka elongi na ye changer elongi na ye koba tellement kitoka mitali na kitalatala alobi non Jésus m'a libéré. Amen. Na 19h wana ezaki sengona basali na nzambe na sima wana azwi ba fermement sima nde akozwa ba fermement nde elobanaki na molimo mosantu batia ye maboko loka mosali ya nzambe bible lobi nini mettez-moi à part Paul et Barnabas molimo mosantu alobaki batia ye maboko po abanda kotémoigner l'œuvre de la croix muta ko témoigner l'œuvre de la croix te soka kutana na ekulusu te nde na boya bali ko témoigner l'œuvre de la croix atiamaki maboko na kotiama maboko alatiamaki col pastoral était ordonné comme apôtre moto atiaka ye maboko azali na collectif babe au collège ya basel na nzambe batie maboko lokola apôtre nde pasteur Christian Kimbukusu da Kumunda abandi koteya akokai ko banda place mususu te nde abandaka le rocher le rocher abandaka ngo na l'entrée rigini abina bandaka na lemba na banda koteya gloire à Dieu et c'est mon mususu ezalaki nini moi 3 personnes ya la vignora balandaki payer moi bato babinaka na ba caleçon ba danseuse moko pe azwi décision habité na obina shubo ete tikala na Yesu alandi Yesu azana bato balandaki ye lelo bazali ba Kristo et asaleli nzambe tangu to kokutana lisusu nde moni abandi kopesa ba témoignage na ndenge nzambe akutanaki na ye nde bandeko nyonso zomona bazalaki batata na ya molimo ya boite batata na ya molimo po moto aza tata ezali moto akuti biso na makambo ya nzambe na témoignage ya moko na talaku akoma chrétien azalaka na la vignore alobi boye ntango bazalaka abande koyebisa bango ngai na okesala nga moto wana kisi te azalaka na babengo basyndrome mo basyndrome ya bonzambe boyebi ata moto abongo motema nano te ayebi nzambe te eza na biloko mosusu elakisaka ata aza mopagano biloko mosusu elakisaka moto akobongola motema me ye azalaki nango na boye esengo na biso yango wana ava kotika bandeko mosusu mpona koloba mwa moke tosepelaki nzembo moko
et ben ça pasteur Christian mingi surtout tango papa ale molo takufaki surtout tango ndeko ale molo kondo ale molo to bokulaka ale molo takufaki ayembaka nzembo wana mingi abi nzembo wana yokaki bazoyembela yango na matoi nzambe na bomoi yangai motema ekoma yayo molinga bilanga oya tango nyonso na mikadi na yo moninga malamu yopesaka bomoi na bayebanso bayepa na yo nzambe yo bolingo nzambe nanga nayebi yo yimba nzambe na bomoi yangai motema ekoma yayo molinga minanga oya tango nyonso na mikabila yo molinga malamu yopesaka bomoi na bayebanso bayepa na yo nzambe yo bolingo nzambe nanga nayebi yo eza nzembo oyo alalaki na kanape ayoki lokola ange ayembeli ye nzembo wana nzambe abomo yanga motema ekoma ya yo molingami na nga ya ntango nyonso e yesu akomaki molingami na ye ya ntango nyonso akutanaki mpe na batentation e chaque fois soki akutani na tentation aza na basala nzambe abandeki koyoka na te so eza ndenge wana te abi nakutani na tentation moko tala diable alingi atente ngai nde koyebisa soki moto abongoli motema atiki makambo mabe diable atikaka ye te mais lui quand même il a tenu jusqu'au bout et biso esengo na biso ya kobetelaka yesu maboko ya koyebisa nzambe merci parce que tu as pris l'âme de ton serviteur. Il a pris au Seigneur amonake mosala ya mosali na ye esuki biso esengo na biso ezali kolongola moto na Egypte komema ye na Kana pe nyonso Egypte esilaka po Bible lobi si tu crois au Seigneur tu seras sauvé toi et ta famille et biloko nyonso ya kale kosala nini ekoleka yango na esengo lokola basali ya Nzambe offrande tokokopesa Nzambe ezaka bacclamation na biso. Amen. Merci beaucoup. Il y a 2-3 personnes au Tozana Bango parce que ici qu'on peut aller parce que Christian Mano était à Mingi ici qu'on a une réunion et pas il y a prophète Élisée Kisaka juste un mot vous avez là. Ok, merci beaucoup. Sur le témoignage il y a pasteur Christian. Je me souviens encore à côté à Awa et Zalaka un certain le 6 mars, jour anniversaire naïe. Aye à Tébiso, nous se souvenir encore de la carte matin naïe. Abadé qu'on l'accès batu vraiment bonzambé à solo. Na carte naïe, abadé qu'on linga qu'on l'accès batu que chez Akufa, à c'est quoi Azarabo Moui. Puis azoye bisabiso que bateau n'y sont pas tel et la caïs, bayok ça m'a sonné. Donc il nous a encouragé dans ma campébélé, dans ma campébélé. Et là on a remarqué ça que témoignage naïe, il craignait Dieu, il marchait avec Dieu, il marchait dans la sanctification. Amen. Un homme va dire que beau yamabe, même dans le langage naïe, même dans le propos naïe. Si vous vendez naïe, on se sentit bien que non, azo lingami ba partage yamakamwanzam. Et ce que ça dit partage place mon boy et le moins intéressé à Gangi. Alors du coup, ça t'a sur Mandolo va même malade. Vraiment c'était bon. Qu'on passe le temps là, pasteur d'Akumuda, Christian, et ça qui n'est pas mboli pour la mission. Madame n'a pas ça gagne. Merci beaucoup.
Merci, toujours prophète Doki chez Moukoulou. Merci beaucoup. Je vais témoigner pour le pasteur Christian Dakmouda. Aza mosala nzambe moko oyo abandaki kolinga distraction ata moke te. Ata moke te. Akomaki na vie ya sainteté moko bandeko ondima te. Soki liboso na ye olingo osala mo aventure mo eloko moke akozongisa te papa. Tozonga na kati ya liloba nzambe. Biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso lesiko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.